Yaya likambu ya pasi pema wa mwana mobali aleli mwasi na yena munoko ya mboka. Mobali abala mwasi na Congo Démocratique aya na yena Afrique du Sud. Baboti kutubana mibale. Kasi mwasi akangi biloko asundoli na bana akimi. Mwasi oyo akimi. Eske ba enleveye abungi akoti libala quelque part to azali wapi mobali ya leli mwasi na ye azali wapi makambu ya somo boy ekweli ndeko. Yango tokosola yango na émission ya lelo. Dans la recherche, il y a moi Sinangai, la mère de mes enfants, ma femme légitime, Jili Bombela et Yanga. Il y a Mtunyoso Oyo, Akoki Kumona Ye, Nanzela, soit Afandisi Nandako na Ye, Tozoluka Ye, Akimindako, Akanyimi Kumbana ya Akimindako, Aki kokota quelque part place à koti et banité atiki bana na Lubumbashi wa ntanshi mama moko abwaki bébé ya 6 mois abwaki bébé ona fulu tondenge nini yoka lisolo ya aye kosomba mikate pa ya mama moko azali na bébé ya 11 mois kasi mama wana akotaki na ndaku atiki mwana na ye ya mukie alobitana mikate na zoko ya mama oyo ayena mwana ya bébé abimisi 500 francs asomba mikate. Après aibisi mwana ya muke simbela nga bebe oyo nazali koya na ke kosomba unité e kenda ziza ma blandina kinda makaro atikala ozela mama ya kate mbura matari aye alobi azali kamba kosala te donc mama wana azwa mwana wana akomi na ba bebe mibale o likambu ya somo boy ba misusu bazoko luka bana ba misusu bazoko bwaka bana mama oza wapi ko yaka ko récupérer bebe na yo tokolobela ngo na émission ya lelo. Mwasi moko ye na bébé wana basimbi na maboko apesi mwana mukie wana 500 apesi 1000 francs alobi pesa nga maki. Rachel alingi apesa ye maki alobi azela na kinde nanu kabingi kosomba ba unité na zoya. So Rachel azongiseli ye 500 francs ya échange na ye atikali na bébé. Mama wana depuis atendaki tout la musi ya zaza aziza kutu zonga mama azongite. Affaire ya Dieu merci mbokani na mwasi na ye ça fait couler beaucoup d'encre to linga ekolobela yango te parce que makambu susu esenga ka kolobela yango te kasi te sakabino makambu ya kwa couple ya batu bakota ka bonta bate surtout likambu ya bolingo tala sikawa boeto yoki mwana mwasi to pe mwasi ya Dieu merci mbokani asengi mobali na ye pardon. Est-ce que libala yango bakozongisa yango siko ndenge za normal est-ce que bazongani ils vont toujours aller en justice qu'est-ce qui se passe yango tokosola yango na émission ya lelo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende mbote bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokoye masolo et pa wapi to kutalaka pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya ngala kombo na ngai fiston Pelende tata ya Sedek partout zali ko na biso en France et pas wapi tata Mbemba zali bongo na séjour tata Mbemba mbote na yo coordinateur ya Kimbangu 100 kg plateforme to groupe oyo asali pona ko aider ba jeune ya koyeba authenticité na bango ko zongisa ba valeur ya ba jeune na sur tous les plans donc initiative ya kitoko oyo papa Mbemba tata Mbemba Chak Bowe asali en séjour bongo na France. Merci na bino confiance pe fidélité bozali kopé ça na programme oyo. Toko umela mingi te ya tika to développer mbala moko ba titre oyo moni bongo na sommaire. Voilà.
Makambo ya Dieu merci mbokani na mwasi na ye ça a fait couler beaucoup d'encre ya tolenga kolobele yango te kasi lo kola toyoki mwasi ya songi pardon mwasi ya reconnaître mabe na ye entre parenthèses yango tolobaka makambo ya bolingo bakota kate to mona ki ba vidéo maki par-ci par-là bandeko ya Dieu merci mbokani basalaki basi balobaki boshika on ne comprend pas yemoko au micro ya confrère na biso mwasi ya Dieu merci mbokani alobi boyoka oya alobi et puis yambo boyoka ye nalingi to rafraîchir bino mémoire total nanu tangu bolingo zaki na kitoko zaki kuti ndenge Dieu merci mbokani basalaki na mwasi na ye ti et komi boye na ndenge sika boye ba ko se réconcilier est-ce que ba ko se réconcilier réconciliation aussi seulement si salami ezali sincère to zali ndenge nini na sana commentaire ko sala tena bakambo wana bona na vidéo oyo bino moko bokomi pesa ba réponse suivez. Ouais, les cas qui bien, elle s'appelle Makasi, et puis toujours mobile Zaki na côté Nangai, a passé Batunion, ça participe à l'accouchement Nangai, na 4 jours dans son hôpital, la Zaki toujours Nangai, na moana, na sepeli, ben, fona sambea, et finalement na basignon sur base mobile na ba onet mbokanya linganga marine. Voilà. Alors Dieu merci Mbokani, star international, joueur Nabiso Oyoboye, Bikabino Momo, vous doit des athées. Dieu merci d'abord Mbote, d'abord Badwala na Kinshasa, partout sur internet, dans le monde entier, Bazo Landayo. Effectivement, famille école, moi na Botami, et puis on offre aussi maman, car moi danser, et puis bon, on a évité papa. On a dit papa Sigoyo. Ils ont les réformés n'a pas l'air. Bon, pour on a trop plaisir à mimi na mi papa boy na moi sinanda ku na moi on a plaisir à trop pour la première fois que banana banana na koli lelo ne sanga plaisir à trop quoi. Mais ils ont les gardés plus c'est Hermo on a parlé Hermo peut ba entraînement hein aux vivre en den. C'est quoi ça qu'on a congé na tamo ya congé na banta na banda bon. Non, ça va tous les chami balais à balle et na moi si na bana nyas na qui fait mon travail sur na entraînement sur na on attend repos. Il y a un peu micro pena pas les en calme quoi. Na tranquille à plus que moi mutungu si mukie moi na butu mais vraiment vena na très bien. Mais tu as na motu na mona ngina tuna na Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani, félicitations na couple na bino ezanga mama la bino mama do mangasa les amis de Wechi mama Ziza dans la minute oyo na ngina yeba Dieu merci. Kobeta bale ko s'occuper na mwana na butu pona bakan ba papa ba s'occupera na bana te ya ezara ba maman mais awa papa il faut la muka ponenge tozalia na papa gentil elle a dit a papa ya mi balé ayebi masolo ango est-ce que Dieu merci okokoka sikoyo fonction ya ki papa ko la muka na butu ko sala miliki ko tlatsa pampers babilo kwana nyoso Dieu merci na ngina yeba po banaki ni partout bana RD Congo bazali bazolanda biso do bana besoin réponse na yo na kokangwa na kwa opo ngom ne luka ki on mais na kokangwa bon des fois na ciment quoi même entramé zali na butu na muka po wana za moi na ngai wa pesa pe na musana na sala na pe na so moi mbongo na sala tout le dé voilà to tika ba mbeta ka moi tour mais Dieu merci afa pe na tika yo beta tour ndeni on a toujours standard puis okoki ba Angleterre ba ni masolo ndeni na proposition le bana mais pour na nga pe na standard sauté. Ça va sauter. Ouais ouais. Mon gars su ka des sli déjà ngo on a sauté mais si prise les ali dans que ne bino bon na. Voilà, to tika bango. To tika bina mère azo moi car fallait aller vraiment bon na car ngo pena donc moi kuto lo ba. Ndeka kezalaka bana RDC ya partout bozali. Ko hein Maman Marlène moko botio landa lobi kozwa mobali lokola Dieu merci Mbokani antsakate ndenge tolobela bino talakaka mais alinga pe ndenge zali bon banakini tozotala sikoyo toyebisi bino kaka tobeleli mais Dieu merci Mbokani tolingi to mona penza ndenge ozopesa mama clé na ye moi bisous quoi maman ngope ba jolibilité ndenge zali occasion te merci ka te ngala moni banakini bana ya partout bozali na moni ya mbamba na mataki pona kitakutu likukuma bon clairement on va passer madame on pona envoyer voiture na ndenge apesinga mwana mbali jogo pe petit jogo na plaisir à toi.
bino moko bozomona wana bana ya partout bozali na somo na malili ya solo mama Marlène akoloba penza Dieu merci opesanga mobali Dieu merci po eloko aboye esala makanango lisusu te banda ko sala mana ba période papa na yeba papa na biso ya kala omona ba mama boti bwe mwa kimbundi mwa nini mais lelo sala makanango lisusu te surtout na mikili okobotela miba ya mobali penza bana ta 10 mais kinya mais Dieu merci mbokani mwana ya mukie bébé na sola mabele na monoko star international fashion na biso akeko kundolela mwasi na ye mama Marlène BMV bana par déranger yo parce que tout le monde qui na ba page ya ba sportif ba tie makamoko zo concerné yo na mbal na Dieu merci mbokani ba lobby o ba koy koloba yo moko la concerné oza awa madame Marlène Tessa Mbokani. Oui, au fait, c'est vraiment regrettable. Là, mon des bandits pour la biso congolais, bazo finga, bazo sa interprétation à ma bé, bazo kokoli, bazo ba réputation, ba makambu mususu, bazo lo bao, ba on ba éviter. C'est vraiment regrettable et puis touchant. Parfois, tant ça, ba makambu bongo, ba lobaka, ils doivent se rendre compte que ba famille ba touchaka, ils ont des enfants aussi. Bana bazana miki, bana misusu pe bakoli, ça vraiment c'est déplorable pour la communauté la biso. Ils doivent avoir l'intelligence de comprendre les choses, même si c'est comme la net, il faut pas avoir vraiment temps, il y a bien comprendre, faut bien analyser makambo oli, babandolo baba n'importe quoi. Pour tout ce qui se circule, comme quoi on a la cinq divorce parce que mon mari il est ruiné, parce qu'il est incapable de contre-traîner, c'est faux. Mon mari, il n'est pas ruiné. Mon mari, c'est vrai qu'il a arrêté le foot, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie. On a fait des investissements que oui, et moi, quand j'ai connu mon mari, c'était pas la superstar, c'était pas le Mbokani d'aujourd'hui, c'était un jeune garçon a bandit talent naïe. Et moi aussi j'étais jeune, j'étais à l'université, on s'est mariés, nous avons construit notre vie. C'est pas pour autant que aujourd'hui on a tout ce qu'on a, et puis il a bouillé pour la matériel, non. Je suis pas une femme matérialiste. Famille Nabiso Toza matérialiste. Je l'ai aimé parce que c'était un garçon que j'avais beaucoup aimé, j'étais amoureuse. On s'est aimé, on s'est mariés, on a eu trois beaux garçons. Mon quoi Koufa, de garder deux. J'ai toujours aimé mon mari, j'ai toujours été là pour lui pareil aussi. Je vois pas pourquoi les gens aujourd'hui vont se dire qu'il a bouillé parce qu'un bon aussi lié. Non, c'est vrai que dans chaque couple on a des problèmes, mais ça veut pas dire que tout un processus est divorce ou quelque chose est divorce. Ça c'est pas vrai, qu'ils arrêtent de dire ça. D'accord. Maman Marlène Mbokani, yebisa biso. Pour na bato nyonso bazo propager ba rumeur ya lokuta. Message no ko koloba na bango. Pour na bato nyonso oyo bazo propager ba rumeur à lokuta, na ça ba on batika qui doivent arrêter. Il faut ba ko respecter ba vie privée à bato. Ba arrêter parce que nga na sengi divorcé. Nous avons même la processus à divorcer, et je le répète, on a des problèmes, la couple n'est pas un problème là-bas. D'accord, mais quand débatteur n'a pas tous les ans, dans une question, je retourne à yo, Fisson Manissa. Bonsoir, madame Marlène Mbokani. Bonsoir. Comment vous allez, madame? Tout doucement. D'accord. Moi, de mon côté, la question est, mais nazo sengana yo. Ceux qui ont un problème na bino na mobali na yo bo meka ko arranger ngo e ko sala biso bien po bundi po ko ma place bozali o contribuer et belé pour na mobali na yo donc botala bana biso papa Simon ki mango atika biso na 1921 bolingo mibeko na misala so bozota la bana wana te e ko sala mabe Marlène on comprend maman kolanda makambo ezo le kan internet te ezalo kwa covid. Le but de le qui si tu remets aussi là. Après, il y a na vie moko boye,
mbokana okenda gauche okenda droite bato bozala basouffrant makambo eza bana soki bootala bana te eza mabe mama Marlène age ezokola tozopusana mbokana koli alasu footballeur te il faut asala vie mosusu yo mpo komi mama ya bana fo bosala makambo mosusu donc soki tozoprépare éducation bana te biso bato kozala mabe na oyo ezolanda okomprendre madame tout à fait merci beaucoup mama toboma moto biso bandeko ya mbokani ya bafootballeur Congo eyini yo pour rien mais tolimbisi yo tolimbisi mpe mbokani na kombo papa Simon Mbangu tolimbisi yo lobi eyindaki na match ya renaissance basupporter basilikaki mais nakosenga na bango balimbisa mbokani balimbisa mpe bozonga unité na bino ndenge bozalaki bongo te mama bongo kando lobi merci beaucoup mama nzambe azala na yo merci Anel Kazana question per retourna yo on parle en ce moment na papa est-ce que komona nato kozala to est-ce que na mincho kimi kotinango bah oui toza vraiment na problème tes malatendine tes en couple nyonso ça c'est privé donc actuellement kimi kotinango ben on peut dire comme ça. Ok, ben merci. Donc, biso doit minimi pour nous ça et non pour Lukaku. Vraiment, te souhaiter bien bonne chance. Et surtout, tu as la plus Makambo Zangoza, grande dame. Donc, Lobela et Angela, on a tout l'andango mingité. Merci vraiment, Nathan, au PCDISO. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Un message en plus à la Congolais. Maman Marlène. Oui. Et ça, message dans ma supporter au Balingarandembo. Pour la libala na bino. Toyoki olobi mais pesa message ya bolingo po baza la paix assurée. Ah message na pesi na ba supporter nyonso o balingara foot kala mingi te peut-être dans quelques années bon mona mbokani na facette mosusu peut-être entraîneur. Ah bon? Pour la relation na bino. Pour la relation na biso naza toujours maman na bango. Merci beaucoup maman. Tokende pana moko na Lubumbashi et pas wapi babwaki bébé ya presque ya 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Na expliquer ki yo mwa muke na ebandela ke mama oyo mama moko ateka kamikate azali na bébé ya 11 mois. Mama afanda kalibanda wateka kamikate ona kasi na ebite mama oyo ayiko bwaka bébé soki atelema ki na kwa autre la mouvement mama Tony on n'a pas compris. Tangu mama oyo akota ndako mama ya bébé ya 11 mois kolo mikate akei ko changer mwana couche to pampers kasi atikaki mwana na ye mususu ya muke azela wana siko mama oyo na bébé aye ko somba mikate apesi 500 francs ya mikate et puis par après asengi lisusu mbongo ngo wana no pesa ngana ke ko somba unité simbelanga na nu bébé oyo mama simbisi bébé pa ya mwana muke ekenda aziza ma blandi tikali azokozila mama azonga kate pona nini mama oyo aye ko bwaka mwana oyo heureusement kutu ba misusu ba bwaka na fulu ba misusu bwaka na poubelle mais ya préféré aya kotika ndenge wana est-ce que mwana wana azali bébé normal to ndenge ngai pesi ngai mutu ko swa batu ebele ba ko lukaka ba bébé kasi yo suis bébé olie okende kotika ya ta papa na ye ata na orphelin tu as préféré ko ya ko bwaka bébé ndenge wana pesi ngai short de poule ya ko sakana te makam oto ko sola ngo pe na équipe choc na poko ya kasi mama otanga bimi amoni mwana na ye na bébé ya muke atunie mwana expliquer kaka na expliquer bino wana ba keipa mbura matari aye mbura matari na bisu ya mbura matari lobi azana eloko ya kosala te eloko ya kosala azali na yango te mama wana azwa kaka bébé wana na ndenge nini epesi mutu koso ya yoka explication ndenge ndeko oya expliquer bokoka explication ndeko ndeka expliquer et puis to kotsela wa video yango yo moko tala makambo oyo ndenge eleki yoka explication ndeko boye omoni mwana wana ya muke bazola kisa kombo na ye Rachel na mama na ye wana vandi na bébé Rachel abando te kalibanda mama na akoti na ndako siko mwasi moko aye na bébé wana basimbi na maboko apesi mwana muke wana 500 apesi 1000 francs alobi pesanga maki Rachel alingi apesa ye maki alobi azela na kinde nanu kabingi kosomba ba unité na zoya so Rachel azongiseli ye 500 francs ya échange na ye atikali na bébé mama wana depuis atendaki tout la musi ya zaza aziza kutu azonga mama azongi te sikoto mama oyo aza na bébé abimi atuni mwana na yo ozwi bébé
wapi o mama mwana oyo aye kosomba maki alobi nazela ye azoya ake kosomba unité ezalaki ba 20h siko papa na bango papa ya mobali ya mama oyo ake na bakabine nyonso baluki mama wana na ka petite fille po yenda monaki elongi na ye baluki bazwi mama wana te bazongi ndako bazeli kozela mama wana azoya kaka te nde batia na la police kosala nini koexplike makambo na kolakisa mwana seke mama wana abandone mwana wana balobi bebe aza ata na 1 mois te aza nanu mwana moke mpo mutulu na ye ezolakisa lokola ke eutika kokatana nde histoire eza wana siko la police bazobisa mama oyo baza na eloko ya kosala te soki mama oyo akotikala na bebe nde babando ekobondela ye comme bebe abandolela amelisa ye ata miliki mpo mama oyo ye na ndako na ye aza na bebe ya 11 mois donc bref mwana oyo baabandone pa mama na ye. Voilà, bino bato bobwaka bébé bokaka ndenge ba misusu baso koluka babana tongo midi pokwa yo zali kobwaka bébé mama bébé o azali wa ba koluka yo ya tala siko boyo ndenge baso expliquer na Swahili pour comprendre landa no ndenge bango baso koloba landa Huyu ndio mlogo wake. Huyu barikuwa naye. Ni mama yako? Yeye anamsha mikate. Shamba pa barabara. Mimi na mwacha sasa ningie mimi ni kwenda baite tuingie kupata masho mwachia hii. Huyu ni mtoto wako? Mtoto wake. Kama yeye ananyonya bien. Ananyosha baba. Na mpate kwa namuriria. Na sasa wewe unazana bebe ni je? Mtoto anampata asa mama yake anatamole ngamba anda kuzaa inite. Wewe oh, katani asema kwa chio chika kwa chi. Simamisha pale kwa watu bakufikie. Mwache mbele aseme. Bebe. Jina lako ni nani? Rachel. Bilikuwaje huyu mtoto unakuwa naye kwa mikono? Huyu bebe. Sema huko anaangalia huko. Mama anaanza kutokea huko kwa masomo. Aina hudo anafika na nipacha mimi fanamu kisha sensa. Asema inakuwa kubeba riai. Anatamka kule ngambo ananyacha mtoto. Asema nenda kuza inite. Anakuachia mtoto anaenda vya lote. Sema nenda kuza inite na kuya mbebe mtoto wende. Depuis alienda ashikue tena. Wewe masala. Fanya mambo zazi. Pasha kao. Hata madisete. Mpaka mama kushiku mpaka hapa ma 20h. Mama jina lako ni mama nani? Mama Jean. Taya Mutumbu. Bombo nani? Bombo Janet. Bombo Janet. Huyu mtoto huko naonyesha bilikuwa je? Huyu mtoto mimi mwachada huyu mtoto wangu kuisha mikate mimi nasema nikabebe. Mtoto wako jina nani? Rachel. Tukabebe bintu tukwe tupakishe tuingie. Mkumwacha mimi napata yeye na bebe huyu eko na ria. Sasa huyu bebe unampata wapi? Ulizala bebe ena kuriria sema mama yake anatambuka paka pale pacha sensa asa nini nipache riai. Ilikuwa mimi fara mshia sensa na kiana sensa ena bebe riai akauze inite. Sasa nenda kiaje sasa nenda kia hivi. Tunapima kumtafuta pale atumone. Babake anatamole ngamba anajungulwa kwa makabini kwa tukuma salon kule kote na mabiosi kashimpati. Anarudia sasa mama yake kumkimbia anamwacha. Ndio pale unakuwa naye kuleta. Ndio tunakuwa naye asema tumlete tulale na mkuta wenyewe mama yake asionekane. Mimi ndio mtatotoriseka kama tutalala naye kama vikuje ni wewe wenyewe. Kongo. Yo. Wewe kuna mtoto kumlango, unaonyesha. Nina mtoto wa 11. 11. Anaishi kutembea. Anashimamia sasa. Najiba. Bebe. Pero na hapa pabiro pego komete kilomita. Na hapa petu. Pabiro. Paka hapa Hapa unaona
donc balabala kana fakisito anasema mimi ndio pas hii photo ya hapa mkamani bana sabshaka lavage juste pale moto zala na isubuhi ndio mtafanya digati wewe una familia pamoja yeye anaona kana shaka mikate pale sio nyumba gani wapi kunyumba pale na shiko te pale sio mama mtari pale saa moja unaona sio haya sababu unaona na bwana wako balabala bwana wako njana nani jina yake Pasia ya mtumbo chinga Pasia Yesu nani bwana atafunga kelele yao yaje kila mtu kana anashughuruka naye sana shikupate kwa kuachia kwa ndio chafu anashughuruka naye ndio sana alikuwa mahali kumtupa na hivi alibaona nyaba ndio kwa kubachia yapeni kumtupa shi mtoto anawaya ndio naye sana sio ulibesha kwa na uchafu hiyo ni mwanamke mshushe mbele mangu kitofu panishi pale kitofu alikikata tu mudesori tu bibi koje alipata normal bien kile bien oh bebe agora pena para kunyo wa mubichi mtoto Yesu huyo tena nishima ça va maman wende tezo wende nikayo wende panyuma nipa wali wapata nipanga hapa ni avaza twende rasta avaza Yaya esalami bongo na Afrika ngele mobali abalaki mwasi na ye na Kinshasa aye na abali na Congo démocratique aye na Afrique du Sud mwasi bafanda kabasa na bana mibale je crois bana mibale mais papa la muki jour musuboe akendaki musala aye akuti mwasi soki pe akangi biloko na ye soki pe atiki biloko na ndako mais mwasi akei quelque part mobali habité mwasi akimi ndako. Est-ce que moi si akenda ko somba biloko na wente to abimaki muke ba enlever moi si akangi biloko akei soko akei azali wapi soki akei moko akimi eloko ne sale ke moi si o akima et pesinga mutu ko soit parce que na mariage balobaka babala naka pour les meilleurs et pour les purs oyo komi kendeko oyo akima bo et pesi mutu ko soit qu'est-ce qui se réellement passé mobali ya deli ya ba mama to chaka na se makamba ngo to bana ekoloba yango lisoto uto ko beta yango wana batu musu batika makambo te muta misi mbongo na ye musala ya pasi aluki nyoso tu amemi na Congo aye na Afrique du Sud to akena na poto yo okima soki omona ke simba kite tu pouvais chercher moyen mususu ya séparation mais yo ya kotika bana ya mike okimi est-ce que okoti libala quelque part to bien makambo ngo ba Baltazar ba kolobaka yango yo nani abimi Baltazar ya mwasi ya libala papa oyo aleli azoko luka mwasi na ye na mai na miso oyo akomona elongi oyo omoni fi oyo quelque part azali congolaise yebisa ye mobali na ye azali koluka ye azonga papa bobenga mobali oyo botuna ye qu'est-ce qui se passe tombeki kobenga numéro oyo apesi wana ezali koleka te mais toyoka nano nde mobali ye moko ali kolela mwasi na ye aleli na munoko ya mbuka toyoka nano ndenge mobali oyo aloba vidéo yango yo voilà bonsoir la famille congolaise ya izanga ndeko na bino congolais naza na recherche ya mwasi na ngai la mère de mes enfants ma femme légitime Julie Bombela Eyanga ya mtu nyonso oyo akoki komona ye na nzela soit afandisi na ndako na ye tozoluka ye akimi ndako akanyi mikumba na ye akimi ndako akikokota quelque part place akoti eyebani te atiki bana misato alors lokola azalaki femme mariée je suis obligé de la chercher mpona koyeba esika azali po famille na ye na Congo bazoluka ye
bakomi kotianga pression mwana na bango po ayaki na Afrique du Sud awa ngai mobali na ye papa ya bana na ye moto na bengisaki ye mais du coup a décidé kokima ndaku okende kobatama quelque part mutu nyonso oyo akoyoka audio oyo et puis amoni ye aza na ba détail na ye précision a contacté numéro oyo 067 125 92 42. Merci beaucoup. Video yango yo preuve à l'appui na balié na déplacer les atega na pesi kanga lupango be na balié na honorer facture va pesa kingai nzambe sunganga na bundi na futi facture wana pe na bengisi ya awa lelo oyo kobi problème akimi na yake douleur moko naza nango grand frère nzambe kaka. Donc mobali azoluka mwasi na ye douleur asangisaki mbongo po abala mwasi oyo video ya mariage zali mais tokotela yango na mwante mais comprenez que ndeko akimi na yebite Balthazar oyo azwi mwasi ya batu azali wapi epesi pasi nous manquons même le mot ya koloba na zangi maloba na yote ya koloba ni ndeko asa na besoin ya mwasi na ye oyo abombi mwasi ya ndeko oyo abimisa na lombango photo yango wana boali komona donc ezo pesa mutu ko so ndeko apesi numéro to mekana ko benga numéro to menga ndeko so a expliquer biso peut-être mwasi ya kimi pona nini voilà numéro ndeko apesi ezo lekate. Donc ndeko oyo abungisi mwasi soki bolandi émission obebisa ye abenga biso awa na radio Lokole a expliquer biso ba réaction sali légion est-ce que mwasi azalaki à l'aise na ratanda kuna topé azalaki na à l'aise o la moni plus et pas mobali muso azali d'après ba audio auto qui a ndeko mobali eza kidnapping te ba lever mwasi te parce qu'il y a ye kokuta mwasi akangi biloko na ye aki pour la mwasi akanga biloko akima et pas lobi akiko kota quelque part éviter à côté abseki babanda qui déjà kala ya on tolo mamba Balthazar donc ozonga sur pour la dossier de combat il faut to joyer à expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé et pesi mutu ko soit to kozonga lango avec ba détail na émission apoko lelo na équipe choc voilà to suki na biso awa pour l'après-midi lelo yaya to kutani na pokwa na équipe choc pour na ba masolo ebele tokobeta na équipe choc yo mtoto la biso ya soki osana solo ko pesa benga biso opeso na yo soki omoni biso te to obengi biso ozwi biso te ya tikela biso audio ya liso na yo tokobeta yango kaka ndengo to beta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te totanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende